Yambanga aza. Nazali motu moko naleka na nuit. Po bayambaka motu na moi. Nga bayamenga na motu. Mbona butu ndeni? Yo ba yo na butu komona motu. Omona motu te sisi. Bona moni motu moko ya bayambanga na ba président soirée kake. Mobutu pas l'époque à tikala ko invité yote. Non, Mobutu a invité Kingai. Mobutu na yana célébré la Kingai et Gwaki Omer. Et Gwaki Omer. Na Selemani. Na Selemani. Ba ko za funa 0 pour que na kitina tsele. To lepe et sika moko. Na c'est school. Na c'est school. Avec son cadeau ya ring. Cadeau ya ring. Comme on a na ring na ngai na bi Ringala moteur mabete na tiki Selemani na zayo. Ok, tout bas cadeau oyo président notre ancien président paix à son âme plutôt Mobutu a fait Sarabino a bengaka yo Selemani à remettre bino cadeau ya ring. Parce que yo tellement zaki na ring na yo au pesango Selemani. Lelo comme on a président tout ba leka kubanda na Joseph Mobutu tuye na président Laurent Désiré Kabila tuye na Joseph Kabila et le fils et après les lots tout ça bon on a Fachi Béton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za bon président mwana Kisasa a évolué na poto a yebi et tout consort nani opena a honorayo ayamba yo pena officiellement que nous bobengi na bingwe o ayamba yo pena officiellement c'est un lokumu makasi. Pour le professeur, nous sommes allés à salaire pour nous. Mais mon thème est na ti et pas à Fachi Béton. Fachi Béton, oui. On a ici année sinité à Kofunga. Maman Denise P. Azoyoka, Maman Denise na fondation na Mobimba, Bazoyoka P et tout consort. La musique est très grande. Au moment où et dingwe na concert. Mais la bande concert a fallu couper. La base n'a pas rencontré aucun goût les gars. Vous allez lever le octobre. Le 29 n'a pas ça là, on a bon ça place ni les motos n'engagent. Ah au fond. Au fond la demi-dieu. Bon demi-dieu. Bah warrior bola muka. Babi champion dingue moto n'engagent. À Rosala bon le 29 octobre. Abi aigle bon c'est la place et c'est gagné moto n'engagent au fond dans les demi-dieu. Madame Nangai. Na maman Amisi. La première fois na vie Nangai. Au tala concert. Au tala concert. Parce que concert on a ni a fallu pour pas. Mais na la kamotu ya Kofi. Yo mutakasi Kofi. Papa ya fallu pour pas. Yo amuta Kofi mutu to yebi. Pour na monter on a Beli. Kofi a tenu les enveloppes. Ouais, vraiment. Pour que na durant notre soin. Ah vraiment félicitations. Kofi Olomide. Na moi je suis oisé quoi. Après 5 enveloppes. Vraiment. Moko bongo est grave. Vraiment merci beaucoup. Na ligo bela. Ouais. Tisi ko na zana ko bela. Vraiment. Mais na tamba na makasi ya mwana mobali. Si. On a sané ni na za bien. Ouais. Mais na zana malade. OK. Alors bato ko la Kofi. Quoi bon c'est quoi batini les enveloppes toi yank na musicien or na musicien c'était mais là nga kache mais bakanisi vraiment yango ngai fona kende poto na puta na bokechu na fungola nzela tant que demi-dieu ouais na kende ko débattre les kamboana yo na bokechu na ba eso bango to ba combattant ou tout ba résistant bazo boya musique beta na bango to puta na to ba ndenge to kosonga na sala ta une semaine ngai na zonga na Kinshasa là je vais musicien na kena après le coup ya bo si champion vraiment on lance un message na ba combattant ba otala yo ba otala ngai na le bien na zabi ko ya na poto pour que ba ibsanga mabeni nesila kate si et il y a des complot entre les Congolais, comme tout le monde a gâté, bah continuer à dire moi comme abbé pour tout ça faire les gola mabé. Mais gars il dit on a bien na ko binisa pour na ko sura na papa ko binisa. OK. To bangelo ko mongole. Faire les gola ta la pression. Yango na tindelio. Vraiment. Et comme ça rassure ko mabolo.
mwana benda idéologie que Mouchipamba avec le mythe parti di nekele wele ba tula par ba mona pelé na baou. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde. Bienvenue dans votre chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba. ZM, le général de la presse internationale. Boba Tsilaramon, papa SKK di, papa SKK Tusika Tubozali, Bola Mukayabino yo Zakari Mwamba encore et toujours. Vous comprenez que tige qui tient dans ma tête, ce que tu as refanda. Tu as nani tant dans le ma tête. Na si bana monde tout bola muki vous comprenez que non. Moi rimer moko yekaki o edingwe moto na ngenge akufi. Na yango tellement tu as bana papa SKK balobi tata molimo santu deux fois te yango moni tige kiti na ndenge ya matete poto solo là et boyeba barimer wane lekaki comment et champion dingue moto na ngenge aza bel et bien vivant peu en forme. Super forme, vraiment merci. Na batutu bozo soutenir, merci na boss de boss Pablo Kini dispatchante, les seuls et l'unique déclarant oya kangi Luanda wana tout. Ça dit mutana bateau ya commandement, wana posa biloko na quitter la nzela Luanda, bozana posa déclarant oya solo aza sérieux, plus que le mot sérieux même. Vous contactez Pablo Kini, merci na sénateur Yanzambe, pourquoi pas fonder pipilelo boza tellement belé bozo soutenir nga Lucia Bunzek MBL, balobi de fois mon papa SKK, toza bongo na champion edingue, moto na ngenge auto peta masole belé na ye et toi bah pourquoi et ça qui bongo et bon pourquoi et tout royer bango lelo, peto senga vraiment na gouvernement congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du second avènement, l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo, il y a jeté coup d'œil na Baoba, il y a Kachi, il y a Mboka Nabiso, vraiment marqué histoire néné. Ça dit faut pas t'oublier, il faut pas oublier l'histoire. L'histoire érotique, elle a toujours une histoire. L'histoire des événements de passé pour permettre à Biso de commenter ce que c'est le futur. Il y a vraiment le lot, votre singa pena bosunga pena champion et dingue motona ngenge. Bino ba bosé par Pierre Trapelemo ba mécène bato bolinga ko soutenir bato bozala ba makoki. Et sika ya ko pesa zate tala sika bilanga malamu ya ko boka na muto pa tomboli kacha mboka na biso oyo azana ba médaille azana ba ceinture na ye. Yango siko il fallait ko luka ko sala ye ko sala jubilé na yango wana soko gouvernement côté ministère ya sport et kumba makana excellence Serge Konde boluka ko réunir boluka ko sala quelque chose pour que champion edingwe et atika la vraiment monument pays immortel kaka ndenge ba obenga ye awana matete toza bongo na champion edingwe Lionel Chamala fungola biso je biso ni Zemanga Mobutu papa bio na ko bosala te Nathalie Mwenga balobi joyeux anniversaire na Nathalie Mwenga El Nat vrai chéri oiseau fête anniversaire avec partie des jeux toza bongo na champion edingwe moto na ngenge moto champion. Pas journaliste. Bonne santé. Santé, bien. Santos a bien. Bien. Champion immortel. Batouabi champion du Makoufi. Demi-dieu. Bon, qui champion du demi-dieu. Des fois, c'est le terminateur de la presse. À Benginga. Mais personne qui champion de la vie. Champion d'ailleurs. Champion d'ailleurs. Non, Lucalo n'a bengi numéro nae. Petit dans numéro mususu yozanango. Na tindeli pegi numéro musu ya RTL. Oh comment osale la mususu wana. Il pas bengi le katinga pe na bengi zo le katina bengi mama misi ezo le katina bi mais finalement oh nini. Na yoko zo appelle ya Joe Makozo en direct de Brazzaville pour bazana papa kuna papa SKK kuna. Na zo raté appel na il était na rappelé boy connexion mobulu. DG Chiko benginga. Mais finalement c'est quoi aujourd'hui c'est na yoki ya bino bon ngape na yoki kaka mais na confirmé te. Ben ko benga ngali c'est pas riche qui solo kilo no ya dia daia. C'est ma mboze ya solo. Na tsekutu ba photo na yo nanga na statue to kangisa na yelu après na tongo boye ba yo confirmer na ko daete ezaki nini po sango moko expliquer bongo ke okufi c'est que comme pena okufa to comment mais na oka mongo to parce que ça c'est la dixième fois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dixième fois voilà edingwe akufi mais les billes qu'on est c'est ça le marabout ni maman explique la soeur capot nous avons d'abord rapidement et Zali bateau bali contre papa SKK Simon Tumba ali était comme ebi et dingwe azovana papa Tumba Simon Tumba kama ko ali moi il va déstabiliser papa Simon Tumba OK c'est-à-dire qu'on a eu converti kotika nyonso tout kuna na kamba ndenge tokenda so bato ba mona ka no ah c'est sûr bena ko kena yo kotika nyonso yango na nzela ya église imangi sende edingo akufi ndenge bato alors que le contexte
eza nzela moko ya solo oyo ekokobikisa bongo olinga ngai si ndenge bozoloba wana bosala nde erreur so olingo oboma ngai parce que nali immortalité ngai mpe nakokufa papa simo kimbango azali koprotege ngai na pilier ya bana ya kimbango nyonso baza boke parfait à travers le monde à travers le monde baza koprotege toza na échec libulu botimelaki mpo na ngai osali libulu bino bango bakota na kati mais okendaki Brazzaville okendaki kosala nini kuna otina toyoka sango wana Brazzaville nalandaki moninga moko akufelaki papa nakendaki mpona tala ye ntango nakeyebi simi na biso ezoleka te elekaka kuna te oye eye mobulu osala plus ou moins combien de jours kuna asalaki 2 jours ok tanoyoki efe événement oyo nazongi mbangu na Kinshasa pour ke bato bamona ngai komona komona na Kinshasa namoni bato bazoyamba nga baza kolela nga lobi likambo nini oyo bato bazolela bo o edimo akufi nalobi ngai ye nakufi te na yali bato bakoma okimaka soki esprit mabe moto okufi mobimi wana bici batutu baoyamba baolela bazoyambanga bazolela vraiment sikoyo kuna okutani na papa esikaka te mpo depuis aza na Brazzaville mpo asali plus au moins ba 1 mois tokoki 2e mois osoki mpe ntango okutana mpe na papa esikaka kuna te nazwaki temps te parce que nakendaki na kimbangi te okendaki mbangi te nakendeki mission moko privé ok so nakendeki mission officielle wande kimbangi ok okende okutana kimbangi te biso na kimbangi mpona kotambola ifo ozwa kimbangi faut kimbangi eza na accès lokwa laisser passer ozwi kimbangi te moya okota verse eza te moyi nakuta na papa eyelaki te parce que nalaki na kimbangi. Merci beaucoup champion et lelo komona sport na biso ndenge okende sport na biso parce que toyebaki moto asimbaki oyo pena amekaki kopesa mwa lumière na côté tali ministère ya sport na biso c'était le sénateur excellence Denis Kambai Chimbombo oyo vraiment lokaki vraiment ko mettre parce que aza yemo aza sportif aluka pena ko mipesa ki pena pona sport na biso quand même toyaki kozwa chan na bokambami na ye na ministère ya sport tozwaki chan et tomonaki pena vo sentir que non bale comme na mwa dimension moko boye mususu côté na ba discipline ebele ezalaka bale te a se focaliser ki pe côté ya loko etali catch ayaki pe côté ya boxe et tout ya judo et tout et consort maintenant ce que lelo bao bazo kamba côté ya ministère ya sport etaki yo posa sportif oyo lelo osali ba plus ou moins ba né belé tozali bana to botami tozali tozalaki te to botami to yeto kute dingwe azobunda kache lelo ozali mais lelo komona siko nino koloba na ba kondito muto atali côté ya ministère ya sport en tout cas na rosenga ngo ke ministre du sport ayebaka te aliga na mwana moko ya foot te judo karate handball surtout tozali parmi bato wana oyo baza na kati ya ministère oyebako beke ntango Denis Kambai ayalaki ayozwa CAN parce que andimaki basportif nyonso besport nyonso alingaki yango topiaki ye chance ya kozwa CAN mpe mpo azwa CAN wana akendeki kolela na nkamba akendaka na yelu akendaka pena na yelu amema presque na bato kuna amemi na bajoueur na nkamba papa Simon Kimbangu avenir bajoueur bake bajouer bajou mpe kope bazongi alors na kosenga na président soki moyen yali mpo tozomona mpasi atika biso ministre ya biso ministre oyo pena aza pena na ye moko aza pena sportif oyo akoyeba pena mpasi ya sport sikoyo toyebaka te ministre na biso ya sport ayalika mpona bale se focaliser trop kota bale biso eloko moko te obena kosenga na papa Simon Kimbangu lokola ye akutanaka na yezu babandela ngai mpona nabotama lisusu naye kokoma joueur babandela champion babandela lisusu mpo yo koma joueur te mosusu baokipe yo parce que
tellement ça catcher moi qui peut présenter bon qui peut pas discipline sous ce côté ministère sport ça n'inga pas c'est ka nazal est mpona liwa na ngai botika kobanga edingwe akufi te kolela na bino boleli mpona ngai namoni yango bien nagangi makasi bana mike mikolo bakoko baleli mpona edingwe akufi nzonga nde bolingaka edingwe we antuka merci na bino ngapeka vraiment olingi bango mingi merci champion lelo komona catch na yo banda oyebisa biso banda catch na 70 combien 72 lelo déjà ba plus ou moins combien d'années déjà na catch 50 ans oh lelo za moto il faut basa ela au jubilé ozala ba médaille to na ba ceinture où yo gagné comme champion d'Afrique champion du Congo et tout consort maintenant siko na ba biloko wana tout oh yo zwa est-ce que lelo pe quand yo lobi oza immortalité lelo pe nzamba ko benga yo ko kende maintenant sikoyo okotikela nani parce que depuis pe ba kamo catch ngo pe otika no pe catch nde pe la catch za rasupena et comment pena za rasupena ninge za la ratina ba section to ba ke catch to landa be catch o bunamba esika songolo maintenant lelo okotikela ta mususu nani to okosenga na mokonzi mboka chef de l'état ba ko organiser le mois jubilé moko ya ko remettre ceinture na moto a ko gagner ba combat na po otika lelo ta mususu nzamba ko ba keno ce qui ta mususu kufa ki pe ya solo comment tu directement comment tu tongato sanga donc motika na ba ceinture na on a parlé te ngata na ba bengo yo ngara que no passe la que ouais la pesa titre ngara parce que catch ça catch ça ko tabo na ko la ba région so catch na ah OK ngara que no tika jibik ngo ba ko wela ngo ba jibik OK donc tika ngo kuna po mesko bana gisasa pe ba kozana posa ba ye dingwe uza mwana gisasa uya gisasa uyebi gisasa ndenge ko contrôler gisasa mais bato pe ba kozana posa un jour kino ba mona jubilé moko ba organiser yango ata na stade de Raphaël ata na stade des Martyrs ata na esplanade moko boy ko permettre mututu aya amona ndenge edingwe moto na ngenge azo remettre soit ceinture na yeto azo sala jubilé parce que ko yebisa chef de l'état nini pona eloko wana pona ba constituer ba conseiller tout ya chef de l'état na ko sa mo seigneur mo moke na obundika moke oui ba bengela ngai jibika ya parce que na kotika ceinture na boka jibika otika na maboka jibika na maboka mais eza pe na ba catcheur belé pe baza bana no pour format pour akadra ba maboko tolo banani baza mo ba catcheur mo belé baza ba demo set baza pe mo belé siko yo préféro ki na ona katango tika ngo kuna pas jibika non ki otikela oya bana gisasa otikela bongo ceinture bana kinshasa bana contrôle bakoka kobatela eloko wana eza trésor eza trésor na yo ke bakoka kobatela yango te malamu na titre na lubumbashi epape zizo ayeba ndenge ya kobatela parce que zizo ayali meilleur organisateur nakofina felicitaka ye mingi ndenge oyo abatelaka bakachere na ye koleka bakachere na ye ndenge abatela bakachere koleka bakachere ya kisasa ezali komopa bie mpe faire repeye mpe bakachere su ya kini awa baluka kosala moyen moko déjà yango oyo oza vivant baluka baimmortalize yo bahonore yo de son vivant mais nyonso tu tobwakela kaka mpasi mpa na gouvernement tobwaka na gouvernement seke baconseiller lokola neti conseiller before biselele chargé de mission à chef de l'État, professeur Taylor Lubanga, tout le monde sous conseiller chef de l'État, David Mouteba. Balobi David Mouteba, les bulldozers de la présidence, David Moukeba. Au bien basa conseiller chef de l'État, Baroka Sango, Bayokata Baluka, comment honorer de son vivant parce que aux amoutos icône, na mamotali catch, aux ana ba sentir, aux icône, mais ce que lelo. Tant que vous avez un tinda ngokuna na côté ya Katanga mais quand même côté ya Katanga na ce que gouverneur ya côté wana a organisé et loko on a pu tika ngokuna pas ezaka na kata Congo toneni c'est le gouverneur ya Katanga akosala yango mais na kwa sala nyoso ayoka na gouverneur ça Gentiningo Bila mbaka oui basala jubilé ouais trophée na pesa que
oyo qui est kana na Lubumbashi. Parce qu'il faut s'associer na gouverneur à ville province à Kinshasa Gentini Mbaka Ngobila pour que ba luka osala jibilo puis ça ekende na côté ya Katanga kuna. On a déjà gouverneur Jacques Kiaboula, déjà docteur Jean-Ric. Il y a ça gouverneur Jacques Kiaboula qui non champion dingo alinga tinda yango kuna côté na bino après ça trophée na ye après ça ba sentir na côté kuna faut que luka ko organiser côté kuna na gouverneur déjà message na selkene à travers docteur Jean-Ric Waza ko conseiller il y a gouverneur Jacques Kiaboula et commis déjà kuna champion dingo tokangi parenthèse wana to yena no côté pe ya musique oza pe muto pe ya musique oyokaka pe musique ozala pe na ba musicien ndenge lo bara Koffi Olomide ya za mutu na yo sepelaka na ye et lelo to monaki réconciliation ya bana wenge Jibem Piana Weranson Ale Makaba et Fondé Masela et Batisina Al Capone Bablaise Boula Bamanda Chante et consort et basanganaki po yo yebi wenge botami yo ça déjà kache ozobunda kache oza na succès wenge botami ti ba yekoya bapanzani lelo susu bazongani ko yo kandengo okino baleki na yo ba jeune frère na yo bazongani et ça la yo ndenge ni réconciliation wana tout d'abord pardon tout d'abord on a félicité montage qui idée ouais et puis yo ko za na moi ça na bokabwana bokutabana moi ça qui ndi yo ko kende mais ça là comme c'est ko tinda bien pour que bozonga na bozonga salibala et la cosa c'est peli mingi chaque année pas ça la keloko si si et puis sur la catch ko sala mate ba ko benga lelo ba puma ba zefi bango tout ba bananga Steve et tout tout ça les eloko moko monene ouais mais on ça la bisango azate ça dit muta kozwa idée wana azandeti bananga Steve bango tout ba puma et tout et consort donc bakanga la machine de guerre la Zefi Mason Sayuma Mutarbenga bango azate maintenant siko lelo pesa pe message directement pe ko sala pe lo bien mutumo producteur mo so kabimi mutumo za mécène mo boye bazé belé ba Lita Chamala ba Eva Tumba Kalombo mukulu pawani bon séjour awana na vie professeur Kinshasa na mboka ya bakoko na yo na moni ba Léon Mboma mokonzi Autriche baza voilà et belé bateau pe baza na ba moyen o ba ko permettre pe ko luka ko pesa et ça lelo mo pe ya bien mais les appels message mo pour lancer ce ko mo na peine réconciliation na bango nde ba ko beta concert na bango na stade des Martyrs et attaque aux qui ta ko maté mais à travers les réseaux sociaux au monde qui quand même au royaume ça jibena wera na bango nous ensemble nini taki yo mukubwa na bango tukabatika buzoba et là ko ba sali réconciliation la sepela on a CPI makasi so ko mo ninga zo beta musique alors ça les rêves na musique na ye kota que les studios et ça y est qui a au sali modifier salabo pour que vous connaissez la makasi sur le bon na wana te ça la échec si mais ce que sangana bango eziloko bayoka na bazala pena ya solo basangana ya solo ne basangana pena ya solo ne to komona c'est pas minga yoko vraiment tout d'abord na féliciter mon doigt que les candidats producteur Amadou Djabil ça va ça pour ça ya mo pena catch ouais abenga wa puma ouais ya zefi et dingo atana ça les jubilé ouais mais maintenant la force ya si ça va rejouer parce que l'état qui peut gagner ouais on est passé il passe dans la 50 ans de sport mais la jeu de comment local ok et passé il passe na bibliothèque na ya na meka kovana utika ngono kofana nayo mais zapelo mo ya bien champion dingo lelo komona ba président tout ba leka kubanda na Joseph Mobutu tuye na président Laurent Désiré Kabila tuye na Joseph Kabila et le fils et après lelo tout ça bon on a Fachi Béton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za bon président moi na Kisasa a évolué na poto a yebi et tout consort nani opena a honorayo ayamba yo pena officiellement que nous bobengela ne bingwe o ayamba yo pena officiellement na bango tout wana au 4 na tangi face déjà que ça vous ezaki mwana no bandi makambo ngote là ya mbanga azako nazali moto moko
naleka na nuit po bayembaka moto na moi nga bayamenga na butu mbona butu ndenge nini omona motu te sisi mpona moni moto moko ayaka ya bangai na baprésidence balekaki mobutu mpe à l'époque atikala koinvite yo te mobutu ainvitaki ngai mobutu nange na seletelaki ngai egwaki omer na Selemani bakozwa biso na 0 heure tokendaki ntina nsele tolie mpe esika moko na seschool apelaki biso cadeau ya ring comme ngai nalaki na ring na ngai nabi ring wana na moto ya mabe te natiki Selemani nazwa yo. Ok, toba cadeau oyo président notre ancien président paix à son âme plutôt Mobutu a pesaka bino a bengaka yo Selemani a remettre bino cadeau ya ring parce que yo tellement zaki na ring na yo o pesa ngo Selemani nage moto ya mabe leki kamata yango po o penser pe ki dingo na moto ya mabe te apesi ngai ring au président pesa biso et après ko bima wana pe mo enveloppe ezanga raté te tomonaki enveloppe te bakero kokuna mebwaki parce que azala bamoïse egwaki ngende omer tozwaka enveloppe te mais siko lelo sikoyo nini okosenga na chef de l'état est-ce que akokokanisa ta koyamba yo te nakoki koloba na chef de l'état meka kokanisa nano vedete lokola ngai tala esika nayali kolala nayali kolala esika moko malamu tako kosembela ngai ndako apesi ngai ke edingowana ndako wana tala ndako na yo yango nga mpe nakite ndako yanga terrain na ngai napesi bato bangete basali église na bango si parce que kuna na camp vitamine kuna koto wana bodindaka mwa trop koto bela mai ekotaka trop vraiment eza pena passe mingi vraiment bakonzi bato tout ya bonne foi bozolanda champion dingo asenga vraiment na mokonzi mboka bokanisa ta ye ata nefis ke esika moko ya bien ya malonga oyo boko kolukela kaka na mateta awa bakolukela ta mo eloko moko permettre ta ozalata jusqu'à ce que nzambe akobenga kozala mpe eloko moko mpe ya malamu mingi ezanga lokumu makasi po baprofesseur nyonso baleka basali argent mpo na ngai mais motema na ngai nati epai ya faci beto donc nayali sur année sinini mpe akosunga ngai mama Denise mpe azoyoka mama Denise na fondation na ye mobimba bazoyoka mpe tout consort lelo leki nofali pupa komona l'artiste monsieur pour aussi la fierté en musique oyo pena oyoka kino lelo bazopesa pe moi bazotinda pe musique na biso moi libanda makasi leki nofali pupa oyo ndimaka oyo considéraka et malgré na nzela ya miso pe c'est sûr na travers ba sous les kauka parazuzu ba fiston coloqué El Zapatero ba Coco Dilasso ba B50 balondo ya malor et ba edi badia takuluma dia ba royoka presque émission oyo et pour na kuluka ba Joy Yeli baza ba royoka pe tam so travers fali pour ba ça quelque chose pour la fondation et pour pas songa rapé bato le lolé qui non fali pour pas azoko affronter Stade des Martyrs le 29 octobre ya edi champion edingwe motona ngenge nino ko yebisa na leki na yo fali ipupa o pasa leki na opena ba côté na bino ko ya ba mai ndombe kuna nino ko yebisa na yo na ko boya te na nga musique tena kana yo mona edingwe na concert mais la banzi concert ya fali ipupa la banzi na wala ko yo kana kuone le kana ka kuna la ngenge vous allez le 29 octobre le 29 na ko sala wana bon ça place ni les motona ngenge ofanda demi-dieu bon demi-dieu ba warrior bola muka babi champion dingue motona ngenge akozala bongo le 29 octobre abi aigle bongisela e place et sikani motona ngenge ofanda le demi-dieu na madame nangai na mama amisi na yene ya la première fois na vie na ngai otala concert ce concert on a ni ya fali ipupa mais na la kamotu ya Kofi yo mutakasi Kofi papa ya fali ipupa yo amuta Kofi mutoto yebi pour na monta on a beli Kofi a tenu enveloppe ouais vraiment
pour que nakende nazela yango trop soin. Ah, vraiment, félicitations. Kofi Olomide. namoni lisusu waze kwa apesinga enveloppe. Vraiment. Mokwa bongo est grave. Vraiment, merci beaucoup. nali kobela Ouais. ti siko naza na kobela. Vraiment. mais naotamba na makasi ya mwana mobali. Si. mpona sa nini ke naza bien. Ouais. mais naza na malade. Ok. bato wana lokola Kofi mokwa bongo Wase quoi. batindelinga enveloppe toya nkene ya musicien oro kene ya musicien C'était nazalanga kache mais bakanisi ngai vraiment. en tout cas likambo wana nayebi te soki atindelenga na cadre ke ali mwana Simoki Mbangu nayebi te po yepa kenda yelu ti Kofi Olomide pa kenda yelu mosa atindelenga mpo azali mwana ya Simoki Mbangu un champion. C'est-à-dire nasepela mingi na baleki na ngai ndenge banatumala lokumu ya mboka. vraiment. En tout cas eza lokumu surtout ntango bapekisi bango ke babeta na poto te. Ouais. nazoluka mwaye moto akopesanga bie nakende poto nakuta na Boketu. Ah, champion Dingwe, vraiment. Boketu ti lelo azotelemela kaka musique yango ngai fo nakende poto nakuta na Boketu nafungola nzela tant que 2010. Ouais. nakende kodébattre likambo wana yo na Boketu na baeso bango to bakombata otu barésistant bazoboya musique ebeta nakokutana na bango pote tokutana toyeba ndenge tokosonga nasala ata une semaine. ngai nazonga na Kinshasa najoa musicien nakenda kokrei lokumu ya mboka. Si champion. Vraiment, on lance un message à combattant baotala yo. baza kotala ngai nalobi nango bien te nazali koya na poto pour ke bayebisanga mabe nini esilaka te. Si. eloko nini na famille eza kobunda tokoki kobongisa yango te. Vraiment. nakokende naloba na bango tobongisa makambo ya misiki ezo makambo ya musique vraiment ezonga na poto eza message moko pe fort vraiment mpona bacombattant barésistant oyo bango balobi kaka mboka ezo marché te le temps ke no mboka ekozala libéré te musique ekobeta na poto te. Est-ce que c'est important? musique moto ekangi makambo ya mboka te. Vraiment. Boketu ayeba yango bien musique ekangi makambo ya mboka te. naza koya na kosolola na yo nazali koya Boketu. Ouais, Boketu champa zoya aosola na yo vraiment ça il biloko bien. Mais lelo siko komona peleki na yo faire égale à Jésus de Niance azabongo na prison kuna na France bakanga ye vie selon ba rumeur to yo quand même nanu toujours pena ba précision pena oyo pena exact bito bakanga eli te mais tozo kaka abetaki mwana et mwana ye et tout consort lelo leki no peut faire égale ata pe mesa mboka oyo zo sala musala moya malamu ya komona sali plus ou moins un mois na kata boloko kuna na France nini okoko yebisa na bakonzi oyo batali côté ministère ya culture po baluka balamuka mpona aza mwana mboka nini okosolola bango oyebisa mpe na afo egola oyo aza bongo na prison. frère egola akolela te na makasi na ngai nakosolola na papa Simoki Mbangu mpe akosala nyonso po te obima na boloko kozonga oaleki na ngai nakoki kotika yo boye te fo nasunga yo na oyo nyonso eyali koleka na kati ya prison. vanda calme nayali moto babengi ngai 2002 nabanzi okoyeba puissance na ngai okobima vraiment okoyeba puissance ya champion Edingwe okobima faire gola ba gladiateur ba gauloise boyoki message ya Edingwe moto na ngenge c'est-à-dire alobi ke faire gola akobima esika zali na prison wana et pona ye akosola papa eskaka baluka kosala les places spirituelles pour bakosolola c'est pas spirituel pour kuna pe baluka ba quitter yo plus vite que possible ozongela activité na yo pour album na yo dans marché dynastie ba gauloise bokene pena bo kota boyo kango ko sala eloko moya bien et merci beaucoup toujours comme na biso pratiquement na suka traité na biso champion na éviter okolo ba mo na yo ya suka na bato tout balandi biso pour na mokola lelo na émission lelo na Tumba TV na lobi pour na ma frère gola to ba la mona na passe to ba nini to ko ça ata opesi 500 ata opesi 1000 francs opesi 2 francs ça fait non et le baba qui me balise
ata opesi 500 esali lokote nyonso mbongo ya papa eza mapamboli ata opesi 100 ah non ata opesi 500 esali lokote nyonso te ya papa eza mapamboli ata opesi 10 francs esali lokote nyonso mbongo ya papa eza mapamboli pesa yango pour que ya mapamboli nzamba kosunga lokona nini obitisi moninga vraiment mingi bazali koseka feregola aza na boloko mais tosala erreur musique ezokende kokufa eyali kaka likambo ka complot entre biso na biso bacongolais comme tolinganaka te bakoti na nzela moka mabe po tozasala feregola mabe mais ngai edingi nalobi yango bienge nakobimisa ye mpona kosuwa na papa akobimisa ye tobangela komongo te feregola ata napesi yo yango natindeli yo vraiment zala sur okobima boloko vraiment. Merci beaucoup champion. Tourne sur pratiquement na suka ya entretien na biso ezaleka ya moi batu baye baki champion edingo moto na ngenge akufite azabele be vivant to sali émission oyo eza lelo mardi 26 juillet na heure nini na 15h42 minutes to sali émission oyo na Kinshasa na commune ya Matete côté ya signature bato boyebi bana matete ba matetwa tout o boyebi signature boyebi baké pasteur Francis Lola babi pasteur Francis Lola yo amona matete vient no edingo ya matete yeyo luki no pe denilesi azaki na souci makasa yo kapé keno makambo na metenga yo comprendre que ça ngo ya lokuta et après ça que pe mbote na émission to sala ki naye ozong c'est la belle de denilesi mbote denile ngana ito anzela moko soke ngindi awa ngana ito tukozanzela moko tina ino okay nakoyi koboya bona makambo ngana denile site sokola ndi yango parce que pour tina leki bakoyi koswana mais tokoyoka vraiment keloko na lobi na pesi karene mokonzi bote ya mi balobi karine mokonzi la baron na boti bochaki tembe ngai edimo na lobakeni akobota bato balobaki no ya te ka matrice soki ndenge nini ya kobota te akobota mpe tomoni yango aboti vraiment nakoki koloba secret mosusu ya ngai na karere mokonzi te metika na garde yako si oyo akoyeba oyo akoyeba te akoyeba ndenge baokanisa eyali ndenge oyokanisa ndenge bao baokanisa ndenge baokanisa ndenge ezaleli ndenge wana eyali ndenge yokanisi verité nango yango wana yokanisi ndenge bokanisi ndenge ka mabe eyali mpe verité na yango ndenge mabe yokanisi me karine mokonzi se mwana wana toyebi komoni tokopesa ye vraiment la baronne aboti mwana nini nayebi te mwana nini mobali to mwasi nayebi kaka aboti me nayebi te so aboti mwana nini soki aboti mwana mwasi mwana mobali tokosentiri na ngai ya kati na batika ngona moko na ye ai karine mokonzi oyoki ye dialo biso oboti so aza mwana mobali ye mpe kesentiri akati aotike epa na ye epa ya mwana wana vraiment champion tokoso na suka mo bato oyo bazolanda yo mwa mbote ka ndenge ezalaka napesi mbote na bato nyonso oyo balingaki ngai basunga ntango na pasi na oyo basungaki ngai te ntango ya pasi napesi bino nyonso mbote naza na kanda na moto moko te naza na esengo makasi na ndenge oyo najwi mopaya na kati ya famille na ngai karine mokonzi aboteli ngai mwana vraiment nasepeli makasi ouais koko na yo merci beaucoup Tommy pratiquement na suka très merci à tout boyo soutenir nga merci à Cofé de Police na maître Chris Cicero Bakumba Bofaya somme 35 moi na ndaku soit de servir les autres merci beaucoup na soutien na merci na Olivier Kabangu Ligue des jeunes merci na Diki Kalonji Lady Chef merci na Songo Bekope merci na Serdaya Esende Hervé Boza vraiment tellement belle équipe Mobimba somme 35 merci na Joli Malanda Black Panther l'Européen Charabondo pourquoi pas Freddy Walelo Morata 100%
Bofaya vraiment nakata pana merci beaucoup na batutu Patrick Samba le médiateur garçon capable vous a tellement vraiment belé na moni bongo Dario Kipanga garçon Schengen na moni Grace Djunga de Paris maman na Kylian Mbayi maman juste à ma vidi là la maman de RGL maman Monika Nzumba nakata Orlando wana boza vraiment tellement belé bo soutenir Zakari Mwamba boss Pablo Kini dispatchante balobi champion dingo yeyo fungola pena boss Kini Pablo Kini dispatchante les grands déclarants à Luanda champion Edingo Yeyo aza bon moi aza en vie ce qui vraiment au sali quelque chose et aux allez au moins bien néfis que et moi et l'eau qu'on a part na yo et ça la paye vraiment ta vrai que la ngai na kozanga isika ya volala vraiment la papa fachi ameta kontela na likamanda vraiment et ça la bien bateau ba soutenir la rabat na robela motema pour ba souci ba souci c'est ça na kufande ngolo bota la ngai vraiment comme la kotala ngai ouais tant que na robela cœur oyo pour ba souci et l'équipe si ba souci l'équipe vraiment Karim Mokonzo yebenga bien to yebaninga na yo tato ko sakana ngwa bon kama kanga kiso na kanya bakanga bile bakanya ma on beta Karim Mokonzo appelle plateau bayo kanga non eza babo maman Karim Mokonzo déjà ndenge sikazali et na yebiki a Rolanda ba fan na YouTube les chinois et tout comme ça vraiment merci na batutu merci tout comme ça pratiquement na souka traité derrière la caméra c'était Lionel Chamala ya Lionel au pays à Simbi côté à réalisation vraiment merci beaucoup na Raissa balobi Raissa vrai chéri na kata Canada Raissa vraiment vrai chéri na kata Canada pourquoi pas Roli Jordi Fouamba balobi Jordi Fouamba balobi Jordi Fouamba Tiko Bay babi mutu moko très bien garçon moko oh vraiment alobi bana tout boza possible la tableau ka Turquie ya première qualité boke na loc numéro 51 maison d'habiller mezawana babi Jordi Fouamba félicitations pour na musala ozo latisa bana gisasa kitoko vraiment merci beaucoup encore une fois de plus vraiment merci na maman Missy merci et na maman Mireille au bazar basugi biso merci beaucoup na batutu portez-vous bien c'est parti.